Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Comment Ozana Selembao, Ozana Bumbu, Ozana Makala, Ozana Changu. Au comprendre, Ozika transport Monko. Transport Victoire Gambela. Dans le bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. Si vous connaissez Bongolo, Malama Okoti Otuni Avenue Irebo Zawapi. La question Avenue Irebo numéro A37. Wana Okuta Flat Hotel Bidor. Vous avez la page Facebook. Page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc dis-toi Tina Zander, Tina Google, Bidor TV, na boutique, Bidor na chaîne, Banini, Eza, na YouTube, Ezali. Oh, Aza gérante na biso, Aza gérant na biso. Numéro na biso à téléphone Ezali, jamais Kozanga. Numéro à téléphone Ezali 243 84 23 81 486. Soko bendi biso kozwakisa na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali. Bandila mosusu. Soki obengi biso okozwa biso na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Kala basali yango ntango sindi azwi zemi wana ekomplike ye nde famille ya sindi baobligaki Kofi abala sindi basala yango kala bato nde bayosutuka yango sikoyo basala yango kala mama ozoloba ndambo balongola ye moya yamba susu eza te balongola ye bilongola mama para yango moni mama paradis sindi aza na haine akoma kopesa Kofi babizi na kanda aza na likambo moko basalaka ye mama aliya mpe azalaka d'accord nango ozo comprendre te mère ayebaka te mama paradis omoni mère so lelo asengi divorce taka biso tu badanseuse tosoutenir mère bon mama na moni trop mais Janine yo bino badanseuse asika baosoutenir mais epoke ya kala baosoutenir mère te oyebi te biso tu tosbengana ti tosolola kende na compte ya Facebook ya yuyu ichuvundu so chivundu wana oye arebaka ti lelo Kofi bazonga na Kofi peut-être yango azobengilelo ye moko aza na via malonga soki ya tituvundu ye moko aza na via malonga aliya poto aya na Kinshasa vanda na moko ya kala akiti na cuisine akenda okanga vie wana aolala mwana mosala na cuisine skola mère aganga bapede kutu koloba te bon mama na asiporte ti andimi atiki pamba te ya 28 eza 28 jours te ah ben oui mwana mwasi bato alembaki makambo pankota sikoyo ye nde kasi ye nde sindi akokoka ngo tala kaka na Kofi azalaki na sindi baotambola na Christ Nzo tala bezo Kofi apesi Christ Nzo ye sindi ana porte Christ Nzo a plainte te mpo na kangisi Christ Nzo ata na biso apesaki mobali ne asalakutuka alliance auti olatisa danseuse pas même une semaine Sophia wana balatisi ye danseuse mpo na nini te asilikeli Kofi bon banda badanseuse kutu koloba te bapede kutu koloba te mama ali akangaka ye na nani akanga ye na mwana mosala na ye mwana mosala okobona eskola mwana mosala motanda ekolambela ye mare akita na cuisine kande ezala na bukuta pena président akekuta pena président agumba skola obeta ye pena biloko na cuisine mare akokata ganga yango moti didiston wana azoreagir na bafason wana yoka baposa pamba omoni ye ntango nga nakomi poto mpo na boya na nga mama na biso apekisa nga nakota na makambo na ye po sino te nde bajuge bandaki kosambisa wana bango bayeba te neti nga na ngai nakende kaka bopesa nga docteur na detaye nzoto na ye mobimba so ye nakosi bokangi nga na place na ye
Likata libom. Eh, pardon, on le bêtise. Bon, dimbisanga, pardon. Loba na yo mama. Loba. Aza moto abord ezika, on dirait bazikisaka yango na faire etikala eloko akashi. Mawa. Netinga alongola J3 po ayoki kaka kenga na obima na J3 benga na J3 na orchestre. Donc toza na droit ko vivre te, on a droit ko linga te. Eza pasi. Sikoyo Sindi nde likolo nango Sindi azolakisa nini? Sindi akomisa orchestre wana ya ye. Tokoma benga ngo quartier Sindi. Et comment quartier Sindi? Vie kwada nde azana to yebi vie kwada yebi manena ba danseuse na ye. Vie to yebi na biso ye. Vie zana ngondenge na zana vie Koffi Olomide to yebi. Suko Sindi alinga lakisa biso nde nini? Sindi. Ah. Sindi alinga lakisa biso nini? Ke yeni mutasukisi Koffi Olomide. Mosusu. Ako regretter. Oya osala wana regretter ngo kala mingi te. Taba Sindi. Mani kende ngazana vuma boyebi pepi Koffi moka yebi ke mani kende ngazana ane muta kwiti. Koffi yebi mani ke bien. Comment bon comment na taba ke kanksa mani ke atabino moko toza la bato parce que le problème ke elo ko pesa nkande basoda oba kanksa mani ke bazo finga moto. Finga yi. Le problème c'est que Sindi yebi ke makambo na sala na fali e mamba solo. Eza solo po yemo comme tabini sango. Eza genani. Eza gene point. Eza gene point nini? Eza makambo akala zaki lelo fali ya ipupa te. Elo ngana comprendre pres Koffi ayeko regretter ke abome eloko ya abomeli libala na ye akanisa ke yango azwa ke muto atusha te or ke batusha en faille. Muto atusha te ndenge voilà. Eloko esali e passe makasi yango wana. Oza mayele makasi. Yo za mama yele. Eloko ngana ngana beta yango yo. Yesu kwa mona ki bongo le suka yo ko Koffi ningisi mutu ake ko signature pression parce que Sindi c'est pas ça pas Koffi ke loko zate yango mona ki ko fera vidéo ya lukuta voilà or que c'est solo et loko kende bongo parce que vieux à comprendre tabi me yo ndenge nini petit na ngai pupa ateza ya bakalango akoki ko digérer ngo te vieux akoki ko digérer ngo te Sindi ko mona ki botala Sindi a sa vidéo na méchant Sindi elle était énervée. Wana ba ko torturer ye batie no mal à l'aise ya liboma to moni asala émission wana azwaki mama na mal à l'aise azaki na choix te fallait kaka ça wana zo wangana na sana nga ngote mopa okuda peti yo mabona ngo pesa ba opesa ba fali opesa ba gypsoni opesa ba métis ba mutu kondolo siko likambo bandeko mani kende ngazana kufina ka victime ka be mwana mwasa batu na prison bandeko na solo wana mais ce mec na wana paza motema mabe lesbienne wana za vraiment motema mabe nzora wana tolo mulunge wana Chris Nzonga ndoki yiba koma mwasa Koffi mwana tapasa na babizina Koffi omona ngote ezala kate le pomme kutu bongo te mama le pomme ke bayebi mani kaza na emuta biloba bayebi soki bayeba ki ete wana oui. Mais bon yebi na bino ye. Mais voice wana pendenga na yebeli vie qui se nzo rappli bien on a volonté na été vie mutatindi ndenga na yebi. Mais on sort ba depuis tout à l'heure. Vie mutatindi pour Chris nzo ye moko ko publier lo ka bongo te. Pour yebi ke komba fali za na kati komba na ka publier te. Mo pa o mutasali yango abi publier yango. Pour même taper a ignorer sous Chris a ignorer sous nani ye moko sous comme nani Sindi. Sindi a ignorer bango ko. Taka vie wana nga na bina lisute na kenda Angola ponga la mati poto na nzela Angola ya na Angola benga nga zwinga te mobile na nga yamba téléphone ayesa mobile na nga bio kanisa kufa na maboko na oboti sai pona ndimao libana nge kufa bongo nde eloko memanga poto yango wana shock wana na kokate nde na ya poto nzela Turquie pona kokate na vaenda mobile na umena mobile na kabona mobile ka poko faire le bibo nde na salela ka émission moko avana longwa ngole ningisaka zai azora numéro mobile na wapi o abengi nga okay mobile na nga yambi tanga yoki voir mobile atuni wana nani ayebisa binga mobile ya osonga abi yo kanisa kufa na maboko na yo botisa ye na ndima osiko na ba période wana pe na Angola zeme ya kate donc mobile lobi oui c'est que yem takanga ya bota te akanga mabota wa yo siko bima pela ye obima pela na mpawo mais quand ça passage obligé so ça la moto benga ngo mabonza ya so tie mabonza ya faut pesa dim te au voyager te
pas de batute. Ils ont des orchestre. Après, c'est ça comme l'orchestre a profité, bah, on est sur le bazar mort. Mais Et là, on va profiter le militaire. tout le monde est la délivrance. Oui, c'est ma ni ta tique la. Et c'est un bon temps, l'état déjà la délivrance. Les gars, quand on a TikTok, on a baptisé, on a commis na poto, na humilité, na boti, donc on a les cas Gloire à Dieu. Eh, na les cas. Si on continue na TikTok, on a ma vidéo, on a baptême, na tia, na les cas vraiment. Eh. Il y a un moment de distance à l'ongoli comme papa, bango, tout peut se fautiter. Vous condamnez carrière na ye carrière moi na moko amoni ke mama na yazaka na libala ale mama na yako moko kima ale tata ko mosambusa mama malembe ba bizu malembe botika ko aza mwana ne bokasi di distance na côté la Cindy bi côté la mama na ye tous en côté la mama na ye omoni ba ba comprendre te mama paradis lo que ça li vie eza dépression parce que vie atkali ko signer papier divorce te ça l'état français de accorder mère a signé. Et comment bongo ozomona et salier et dépression de salier en mona ko sala babisala sala wana pour ça andima kité so boni boye ba ali asenga divorce wana le lote so boni boye ba ko lela kofi ya osenga ali ya pardon na nzembo alido bozonga nani parle baki yango nani na lebisaki ba tchazo lela zonga ndako na yo soko zonga boyo ka pena nzembo alido wana ali ya déjà senga divorce aza pena carré a zonga te ayemba banzembo po bonde la mère aboya pour supporter trop ce qu'on peut pas l'état mto accorder divorce wana l'état signé na place na ye kuna sali dépression yo no solo lo tu confirme vient na biso rambo ko confirme ta batalon e ba dépression viens j'ai talon oui maman chérie va chérie sur le bien et comme beaucoup de nani nana comment nani maman Janine on sait Janine et ça pas dépression viens comme une batalon après bon système américain viens les lits dépression parce que yo dépression moi ça yebi ali yebi bien le bato na ko ba fon la mbanga awa ali wana pe abotola ka mama na didiste mama na roki libala ba zoba ba zoba mama abotola mama na roki libala mais moi si ko avandi ne ba mbule belé on a légalisé pena na ye mariage légal ça qui ali vraiment zalia bato musu bazola ba botola ya na biso libala bato musu ko no botola leki nanga bato te moi si ko avandi na ye za alia Ali on a si beauté comme yo ka banze muno so bayembela ali mama bimaka suka ko na balcon la tigi balcon amoni makambu te mama nzembo ali dans la dernière nzembo wana kama na mère osa la vidéo aseka kate ko ngana ngana lo ba na yo ko lo ba ni asika kaka mama lo ba iya mo se ko tonga li choque l'équipe passe de mele ka oseki sabino ndenge nini o yazo vivre bino boyebite oseki ndenge siko ngana lobi mama nyonso sikoyo o mopapa asala lia sinja ndo monadi oui alors siko ya ndimi na ye yene livuma ndimi abi okoka mopao omoni siko mère à moi na poto balinga na vie na poto si ba pesa ba pesa Christine Nzonga bizu na misu net amonte ba pesa Christine Nzonga bizu na misu ndi siko azotala atika libala zonga mikonga akosa vi na ye te oka mobali ka kofi bongo bambongo nyonso aposte wana bambongo wana ya ye te bovanda bino ane eloko te bambongo basepesaki aketya na baki ya ye aza na mwana mokie Cynthia aza na même pas na 45 ans na 40 ans ben oui omoni aza na mwana mokie te mais aza jeune mwana pe te aza nanu jeune akosala vi na ye mais osala vi yango ndeni so yalingi kaka papa mokolo okesa vi yango mokoni ti mokolo akufa nde ozwa décision osala vi mama na biso ndeko na biso oza likolo mama ozoloba te kita tokotisa moto mosusu aza na mposa loba mama mpo ozoloba te eza makambo loba na Cindy vérité loba na Kofi vérité akabolaka te tellement aza égoïste so atiki bino libanda baokesasa bino mambo ya saite ti fo ozala kaka wana mpa na ye mokolo ya kolinga tali bino na caméra pointe ti nakozala double travaux boye vie moye ko makambo oyo beza ya solo vraiment bongo je le kutala nzala bongo yaya azwinga na âge 16 ans azwinga na 16 ans nana pota mona liboko ya cicatrice esalanga lokwa ndunda dans 16 mutalinga bomanga na sa mama okoti foloba biso soko ozoloba to kiti ma chérie bonsoir nana intérêt okosele makambo
awa tozala mamba kofi tozala danseuse na biso ex danseuse pardon za mwana nzambe sœur nanga ndeko nanga camarade nanga ndeko na biso nde tozala yende to invité d'honneur konga plaza na bandeko nanga ba danseuse banadine to soko banadine babu ba Patricia Champagne ba bazaka ba danseuse donc vie kaka boye et nazolanda naza vraiment ndenge bandeko bazoloba so babisinda na 40 ans biso nyonso tokona ba 40 ans mbiko bota mwana 40 po éduquer zaka passe ya passe makasi donc sindi ndenge aza baoloba ke se aboma quartier latin et puis sindi ndenge aza wana déjà vine de ase suki nango pe bakoboyanaka mpe na kofi na ndenge mabe sindi so mta koboma suko ovie mopao sindi wana mta koboma mta kobomise ndenge na omona bomise penza mta kobomisa vie mopao natotala video mo na YouTube sindi balobaki ke etanga kuti quartier latin nani fali azalaka te mais c'est faux sindi ayema na fali sindi na fali babimi avant sindi aya quartier latin balingani na kati ya quartier latin te libanda wana ezalaki déjà fali alongwe na quartier latin asali premier album na ye droit chemin ntango aye kobeta nzembo ya skole naza kote oyo kote kuna eloko eza te nde bavio basala bacoeur ezalaka sindi na mege après bayo osala publicité ya préservatif sindi na fali à partir ya wana nde babanda kobima wana mpe fali aza oyo lelo te c'est ça bango so ndenge moko baimage ye mpe mokie bango nyonso bayuka kaka sikoyo awa babima libanda ya quartier latin mais eza pasi nga mpo na ngai lobaka mpoka kongo yango soki bapoto awa na ye sindi na moto atinaki bavideo soki kisi njoka soki tantine kisi njoka bango tu baza na prison mpo ezalaka te baokange na lwa nini esi biso na lwa na biso na Europe awa naomona lwa baokange na mwana mwasi te mpo afingi te azotola verité na motu eza kofinga te moto afingaka kofi to midi poko ezali kutu nani oyo nani boketu afingaka kofi pourkoi kofi akangisaka ye te na poto awa mutu kutu bakoki okangisa nde eza kisi nzoka po kisi nzoka mutu abalanse bavoice nga live nange ezalaki nazosenga président mboka papa biso Tshisekedi ye aza mayele ebele akodrese mboka wana basoda kutu balati teni soda alati teni na kisasa meli masanga azobina na teni alali na sa mabele bokangaka bango te mpo nani na kamwe mutu moko akomi ke Manika a mérité 10 ans de prison Vita Kandere ya nini diza ya nini abomi nani 10 ans te bon abomi nani diza ya nini n'importe quoi diza ya nini ataka ndenge alalaki wana 24 wana nga neti ngata ke mama esenga dia mabe makasi mabe nakipanga makambo ya bainternet te mais cette fois-ci vraiment na landeli yango nakanda lobi ti baofilme azokita na mutuka azokende mpe donc madame quoi poto awa koya kozwa mutu abomi mutu te biso apa criminel oyo asali crime bazwaka ye na position nyonso mama na biso yo kutu te mama na biso azalaki ex danseuse nalobi bambanda osinde abinaka na bango na podium wana mwana atekeza bambaba bambandani nde babina na podium ezalaki kutu na bongo BBC abeti ye combien de fois BBC atikaka na poto abeta sindi combien de fois asala BBC ya nini danseuse na biso mo mpe lisusu Valérie en États-Unis abwaki sindi na piscine combien de fois ayebi mpo onage te ayebi eloko te mapekosi wana ayebi nini te sindi ndenge aza wana ye moko kutu kofi azalaki soki mama alia ye moko akomoti toyoki te mama kati réseau ye moko akomoti ye moko kutu abengaki ye mwana mikota penda fia mikonga penda kanisa lopango penda ye penda kwa mama zani beta na liso yo za makambo ebele fongola na yebi makambo te mama enregistré na ya loba makambo bimise alobi Janine ezobenga bachango mosusu kuna bokotaka te kuna na nini na mofleri
nde baloba ya solo moflo ye ndako bato héritage ya batalia ye kasi sinda ya rien makala eza rien papa na ngai eza rien aobima avec force biso moto asima ne totelemeli sindi wana alobi na biso alobi ifo pena bobangaka te pena kwa do bino nyonso pena bwa ndenge moko pena kwa pena ndenge moko muta mikongo amelima ya frigo kaka na mofleri le série mwana mwasi bakangi ye nani manike le manike azoya na ndako ya kofi na babia manike azomela mai ya frigo sindi azalaka sindi amela mai ya mabulu amela mai ya mabulu mama paradis lelo baofinga sindi mabe aleki na bote meilleure chanteur à quartier latin eza babia nayoka epasi mais babia wana bandai kobeta banzembu na yango biziki na ngola aza kointerprete banzembu na ye azotinda la police bakanga babia lelo babia komi meilleur chanteur ya quartier latin aki mpe koboya alobango mpe aboyi na miziki na ye asala balbum na ye aza koboya oui nga témoin epa do na monique ngwana nga na lwanda baémission ezali mama baémission ezali profime eza aboya atina baloba sa baémission aboyi na miziki na ye parce que biso ntango yango omoni mwana babi azwaki te kofi moto afinelaki mwana eza ye omoni biso ntango mbanda mwasi ya mobali ya lima bambaka babi ya stabilisateur na motu babenganga babenga miet chege babenga cheche de bal biso 3 nde tozalaka sur place na hôpital na mutamba na prenda babambaka babi ya fer stabilisateur na mutu na crâne na nsima mutu nsima du kosi stabilisateur yango ebomaka ye ndenge ezala na kilo nango wana voilà eloko te ebomaki ye asali hémorragie azalai na mokanda te na ngola so oza na mokanda te okufa wana baotala yo eloko eboma yango wana mbanda ne bon ezalaki boye ye na lima bazalaki na discussion bakabwani na lima wana nga nauti okufela mwana na nga liboso aye na matanga mwana nga abandi explike nga bi osonga so lelo nga nakufi alima moto abomisa ngai alima abimi na ndako mobali mosusu azweli ye ndako esenga bivie moye tosola siko bien eza te mpo talaka nauti okufela mwana motu mpenza eza bien te abini abimi na ke kuna naki ozwa tapi pakome ya musulman aki ozwa tapi na bango ba musulman alima akende ye nango ntango ake kuna aki okuta siko mobali oyo azwelaki alima ndako aokushe na alima baosala baopase rapport kua ye siko alinga ya amenance brutal wana nde mobali azwa stabilisateur abamba ye na likoshi Jambe. sikoyo babamba ye na likofi ye alima ngo mpe bakanga ye pete bamba ta ventilateur te mobali yango mpe bakanga ye pete stabilisateur ndenge ezalaka mobali yango siko azalaki frapper ana mbongo akimi na ye azalaki men ndenge ezalaka kilo eloko siko eboma ye yango wana ekata ye vene oui ntango alima ayoki somo abengi taxi baye kozwa ye bameme na hôpital ya prenda nde place sikoyo moto abengaka biso ezalaka kungwa Sébastien boss mo na ngola C8 ye moto abenganga abengi cheche de bal azalaki drumer à quartier latin abengi na miet shege nde toyokende siko place babi azalaki moye basimba babi eza te mpo azalaki na bilieti te batikaki motu libanda mo makili ezokule makili ezosote nde misie na ye moko mais pourquoi bafindaki mbongo te nani jani bafindaka mbongo te ata bofini mbongo ana papier te da babenga biso balanga de merde ata ofinaki mbongo toza balanga de merde po azala na papier ezolakisa ke aza wana ezalaki likambo ya mbongo tozalaki likambo ya papier mawa Oui, appartement na biso oh mama bijou alobaka appartement simple. Toza na deux sortes ya appartement simple. Toza na appartement simple o ezali ya $15 par jour. Tozali na appartement simple o ezali na $20 par jour. Mama bijou soki akoloba $20 oloba €20, ça dépend ya pays nini oyo vandi.
parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours tokozwa yango na 20 € par jour. Soko osala moins de 14 jours tokozwa yango na 25 € par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya 20 $ par jour. Yango oyo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya 15 $ par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo. Oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine. Toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya courante. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou alobaka ndako ya 15 $, zwa yango penza na valeur ya 15 $, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai, na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga Mama Bijou, avant osala à compte na Mama Bijou. Benganga la pesa au numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo, yaka zongela Mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi, ndako na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça c'est la chambre. ozali na poto oza kolinga oya na Irebu 37 bis na commune ya Kalamu na quartier Matonge, ndeko na ngai yeba pe wana ezali na maison de passage ya malonga oza na ba normes étrangères. Cela veut dire ezali na climatiseur ya tongo, ezali na ba mbetu ba éponge na ba conditions internationales. Kaka wana restaurant ya kanda ezali oyo kolamba elubu ya poto ezali pe ya Afrique ezali. Ndeko na ngai kanga oyo ba ete kaka na Irebu 37 bis a. Ndeko na ngai kuna ezali na ba boutique ya kosakana te oyo ba chaussures ba biloko ezali songolo pakala na kata na kosakana te. Bilamba eza kutu ya koloba te, ba veste ya kanda pe ba parfum oyo ya malonga na kata nango ba vin international ezali na ndenge ya kosakana te. Wana ezali eye na kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon,
cuisine. Tous les deux chambres wana eza na ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba duvet, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci.